batebele baza ko s'acharner trop. Et bandimi il y a pasteur Marcelo bango le roi baba fan né sous numéro 00. Ba tika na bango boya été pour bango venga daddy. Et ba oki goût. Sikoyo devant ba makambo yo niveau biso tolinga tokota onde ngana mona tozo kotela peut-être mabe. Mais moi j'aimerais que likamu tozong sango na contexte nango. C'est le moyen le plus important. Si pasteur Marcelo a critiqué Papa Wemba, mais moi je suis tombé sur une vidéo où je vis pasteur Marcelo. Azoku Misabilamba et Moro c'est un costume, ça c'est du Marcelo. Ça c'est du Marcelo, veste Marcelo, chemise Marcelo, pantalon Marcelo, idéologie na yaziongo. Bon, il fallait que je me dise problème. Babi, yo mo yaka to samba kat. Et comme kilo, est-ce que procès au continuer sur ngana ko tana maman de procès journaliste et artiste. Est-ce que ko continuer les sous pour zo senga oyetoye. Moi je me rappelle Kofi Olomide a accusé Moussaka porte-parole, j'ai assisté na kati makamwana. Ngana mona na bureau et bango tuna pas magistrat. À l'époque général Kassongo et bandelika na commissariat. Bakangi Moussaka. Bakangi Moussaka bou ah doye ne ka comment est Ebola abimisa na carte d'identité ne tout à fait na soki yebe na Ebola et tie mo pa okanda tindi affaire na parquet to komi na parquet ou mérité mo pa alandi so Moussaka ti wana bou ba s'affronter bou mo pa au pesa jour on pesaka makasi Moussaka kota prison na kena mona ti tata Moussaka pe son âme ngana kena mona ti papa Moussaka pona likama me papa Kofi bina kangisi mwana na yo il y a eu des procès. Mais mon sac a humilité ko bima. Alors je ne vois pas pourquoi procès à Gauthier Sey na artiste Fali mta fundi Gauthier. Mais il y a ka bossa mana mtu fundi où est le mal. Mbote ba congolais, mbote ba na monde entier, merci ndenge mozaki toujours rebelle kolanda mana karabiso à travers tindika avec Molobeli Nabino Saint Thomas ngai na tondi bino botoni ponkola zo batela bino na mabota na bino mopesi na pema ye wana nde mozalisi soki tondimi ete tokumisi ete tokumisa nani en tout cas lelo naza nesengo ko retrouver bino na deux petits sujets na kende nango rapidement ezali très important mais merci na bium tasali ke bomo na ngala banda ko bino na junior kapa ya na ko bosana te rife ki sombe toujours azalaka na pona ko songa biso na moni ba congolais belé les Camboués, les Kambouya, Nalobela qui la fois passée, moi on m'a reproché pourquoi Naroloba Maloba Boye, à propos à Marcelo, le fait Naloba qui est, pour Nangaï, pasteur Marcelo, Azanae Mout, Azanae pasteur, Babilo, Bomoni et Bimio, Batubako, Tiago, Maramba Papa, Maramba Kester, Batubalamu, Bele, réaction Bele, beaucoup déjà, peut-être, c'est Langaï, n'a peine à finir pasteur, on a manqué pasteur, ngai na lobaki kaka na ba contexte mto alobela ki mais naaki ko appuyer pasteur Marcelo te et bien que lelo na moni makambu na eza ko continuer ko pesa ba réaction na moni mwana papa Wemba Sidney Poitier alobi fois funda na moni mama Amazon veuve ya papa Wemba atelemi alobi toko kanga motema te na moni ba musicien ba artiste ba mélomane ba na poto ba to ndenge na ndenge en tout cas li solo ngo na moni les autres est-ce que ekokende tina ba tribunal ne na ko komona ekende etala mama Amazon ake komona tina Auguste Kabuya secrétaire général ya IDPS pour na ba makambo na bona ebite zamba ba solo ba betela ni bien te ou bien ba pesa ni conseil bien te. Moi je ne fais que regretter dans le sens que il y a des choses au mboka na biso et senga bena ba te belé ba telemela et tout le monde ils ont plaire ils ont vraiment me ressentir que ils ont moins suivi, moins regardant. Mais au moins, on a beaucoup de choses qui sont à fond. Côté à fond. Ah. Dans le Bible, ceux qui sont côté à fond. Et ça, on a un niveau peut-être tout même là on a été. Dans le côté à fond. À fond, c'est-à-dire quoi? Ba fan ya papa Wemba ba otika la ba fan ya papa Wemba ti bien que papa Wemba kufa ba tika lika ba fan ya papa Wemba ba otika lo boya papa Wemba tam ko lo moté pour pasteur Marcelo alobi siko ba fo ba boya papa Wemba jamais ba fan ya King Kester bazali ba fan ya King Kester ti na ti na tika la boya
Kester atam kolomoko pour Marcelo lobby jamais. Excusez, tout détourné, tout te. Tolo bakango chaque fois tolobi, un artiste ne meurt jamais. Parce que œuvre nae ezali, il doit continuer koloba. Ça c'est connu partout. Et fait nanga tumba collé chez maman Laurence. Kiki Kezog ya maman Bibiane BBC depuis Luxembourg. Tout solo là. Puisque ça m'a mort solo là. Mais namoni bato belé, bazako s'acharner trop. Et bandi il y a pasteur Marcelo Baron Roi Baba fan né sur numéro 00. Bah tu cas na boya été pour bango venga daddy. Et ba oki goût. Sikoyo devant ba makambo yo niveau biso tolinga tokota onde ngana mona tozo kotela peut-être mabe. Mais moi, j'aimerais que les Kamutozong sango na contexte nango. C'est le moyen le plus important. Si Pasteur Marcelo a critiqué Papa Wemba, mais moi, je suis tombé sur une vidéo où je vis Pasteur Marcelo. Azoku Misabilamba et Moro l'artiste. C'est un costume, ça c'est du Marcelo. Ça c'est du Marcelo, veste Marcelo, chemise Marcelo, pantalon Marcelo, idéologie na yaziongo. Il y a quand même l'époque à Wendote. À l'époque à Grand Calais. Donc, on dit, ce qu'on a pas prédication que ça c'est du Marcelo. Ça veste à Marcelo, pantalon Marcelo, chemise Marcelo. Donc, il est parti. Quand ça, il sa griffe, c'est par rapport à Papa Wemba. Papa Wemba, baby, sa jeunesse. Mais ce qui est jeunesse, tu comprends que Papa Wemba, tu ne me dis pas. Que hier, mon pasteur Marcelo a connu une époque où si lui s'est bien recadré, s'est fait bien instruit, mais à cause de quand on a idéologie à Papa Mbara Kester, mais comment il y a Sikoyo à bébité? Comment il y a bébité? Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Quel que soit Papa Wemba, quel que soit qui Kester est mené, mon côté l'obana bajène, bon mais la diamba, bon mais la bamasanga makasi, bon mais la drogue. Pour bosser à boulot. Jamais. Tout dépend d'un individu. Et ça, premier individu, ils nous ont menés bien rasés, bien coiffés, bien parfumés. On est en train de délinquance. Coûte plus tard, papa, il m'a dit qu'il y a ajouté bien malam, il y a bien. Moi, je suis allé sous Pilipili. Keto Yangolo, Inzo Yangolo, Camignon Yangolo. Ça, c'est du voyoucratie. Non, ne me dis pas qu'on est dans une cité de voyous. Tu n'as pas ça battu. Donc, on doit être responsable de Bisso Moko, dans la prise de position de Bisso. Moi, je pense que dans la raison, pour le même dans les commentaires, les gens m'ont reproché, c'est Thomas, Bongissa Malobanayo, par rapport à Pasteur Marcelo, le babon. Dans le lobby, pour Pasteur Marcelo, par rapport au contexte, il y a le Belaki. Et je suis pour Papa Wemba, je suis aussi pour Kester parce que à chacun son époque, Chafé aille à transmettre le message qu'il avait par rapport au contexte bien donné. Mais c'est à nous de comprendre. C'est pourquoi on dit que c'est artiste, c'est ça la la façon de consoler, la façon de façon de déranger. Nous sommes à Sarabaya, Mbelinde, Yenzembona, Yende, Mutubazo, Boakela. Boakela. C'est des choses. C'est des choses vraiment. Donc on doit être... ce sont des choses plutôt... Là, je suis sérieux. Quand je dis que c'est des choses, on m'apprendra comme je dis, mais ce sont des choses qui arrivent dans les circonstances, dans le contexte, nous sommes à toute place, à vendre. Mais moi, je dois encore rester très clair. Botika Kaisala na Kaisala, Botika Pe Yanzambe, Nanzambe, ils allaient le mot très important. Moutazo jugé bat. Moutazo na dernier mot. Na makamonyo so neto kana mokili boyo. Mo bateli ya milimo mutako yibake ba obakende ni felo. Ba obakende paradis ezali nzambe. Ni pasteur, ni évêque, ni pape, ni prophète, ni qui que ce soit en train de déterminer destin ya bato côté ba okende après liwa que yo ke li felo, te okena lola. Ça on doit être vraiment clair et net. Mutu moko ayebité. Biso nous tous redevable pas nzambe. Qui vous a dit que pasteur, to pape, to prophète, il est ensemble, la rapanza, mais il y a debout, et que yo mondimio, faut aller au Fukama. Zalara bon hôtel, tout ça, il y a beaucoup de seni, il y a façon, tout ça, il y a entre bisomoko. Donc on doit être très conséquent et clair avec nous-mêmes par rapport à biso,
de côté, je crois que je suis tellement clair que dans la salle mise au point, par rapport à ma réponse, on a vu la vidéo, la salle la fois passée, on a enregistré dans le Cambango. Moi, je regrette, je déplore que si ça dépendait que de moi, j'avais voulu que Maman Amazon, ça ne dépend que de moi. Maman Amazon, a que Marcelo Basolola, basa l'arrangement à l'amiable. Vous savez, Lélo, pasteur Marcelo, à quoi les rendre, pardon, excuse. Bien sûr. Mais toi, à l'époque, les paroles s'envolent, les écrits restent, hein, et pour qu'on ait révolu. Aujourd'hui, les paroles aussi restent. Parce que ceux qui pasteur Marcelo, les Kika Lélo, alors, na sengi pardon la famille à Papa Wemba. Na sengi pardon la famille à Kester. C'est que Kimi est Kokota. Oh, ceux qui Kimi est Kokota. Mais vidéo où il y a critiqué qui va me dire là, à tout moment dans Kokota, na le lo, na moni ba vidéo ya Papa Wemba bimi. Il y a Kalakala Lobela, il y a Kalakala Théa, et bimi bimi. C'est pour vous dire que époque où il y a la parole s'envole, ils ont révolu. Ils ont vraiment révolu les lots. Tu as une époque où le lobby le Kamboulelo. Ceux qui sont enregistrés, je vous dis que écoutez la paix tikali. Écoutez la paix tikali nango. Bah tu vas voir plus tard. C'est comme moi polémique à mouké pour que na kota nanga on la carte polémique on a été bah fali, bah ferré, bah banano, les Gaulois, les consorts, les musiciens locaux et les musiciens internationaux. Les lots bah vidéo ya papa ouais bah marambo sala bah minene bah concert minene na livre bah français belé à loba. Et bimi nango, et comme on en a partout. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Que, papa m'a dit que ghetto, mais papa m'a sala miné n'endeboy. Oh, bah non, bah fanatique peut-être il a fallu. Bah vivant tant papa m'a dit bah mon a exploit, papa m'a sala, t'es bon bah mon a exploit, il a fallu les lots. Il y a un bah mon a fallu à c'est international. Oh, tout ce que fallu fait, bah il y a un bah sala yango, bah prédécesseur bah sala, bah taboulé, bah bêta bah Olympia 7 jours, il y a un français en plus. Banzembe belé na français devant pe Mindele. Ils l'ont fait, les Lombo l'ont fait devant le festival Mindele la Mindele. Na habité wana bazaka local ka kobende. Donc, il y a on a lobby tout raisonnable marambo belé surtout tout ça là. Jugement na bato tout reproche na bato. Total la paix contexte au likambo lekelaki. Ezalaka très important. Très très important. Donc, na kangi chapitre on a ya Marcelo, je crois que na se faire comprendre bato bazaki kuluka ko sapandre na ngai on lo bakana ngaka na côté ya bino bolingo soki to na bolingo ya Congo na ba Congolais to banda ko damukela to ko sala ba réaction to ko kolobela mamebele na mamotali développement na motali ba droit ba Congolais na motali bien-être ba Congolais et non pas makambo besoin non roi ba fertilité to vendre leur venez une so non je vais vous libérer maintenant pour boge ba kayu na bino comme d'habitude parce que côté na ngana ngaka vraiment bosa la respecter Moïse Katumbi campagne précipitée au Saranate. On dirait que banga. Moïse Katumbi campagne. Il y a ça bandine campagne bande konanga Moïse Katumbi a ça bandine campagne électorale déguisée. C'est quoi yo rendanga ko ça. Oui que Moïse moko boy azakana ba ko tchaka bien Moïse Katumbi. Pour ne pas revenir na audio ya Daniel Safo c'est tamboli monde entier biso to ko loba biso to ko tamara na bango te. Batu oyo lelo na préciser likambo parce que batu bede bakasa biso to ina Moïse te biso ngala biso Moïse neti ngala ngaka Moïse na lingake po batu nyoso babi kaka na mbongo eloko batu tu balandaka ye po na mbongo babi ya dépensaka trop mais ngai siko na fond na ngai nde na comprendre Moïse c'est un malin qui exploite les gens au nom de son argent mais il ne donne pas assez d'argent aux gens ko kaka ndenge Safo aleli ndenge ka lelelelaki na ebité batu nyoso bazolanda ye ezali nini mais nengala tu neloko moko na ndenga mabete pardon boye denga kaka batu nini o batikali fidèle na Moïse Katumbi par rapport à l'époque à gouverneur bana ibomo na réalisation na bango par rapport à pesa mingi nana ngolaka deux personnes o ngala mona na époque wana tilelo bazalaki na longoli escadé là na Christian Mwando ben époque à gouverneur. Mais les autres non, on va tout bazaki pembe nemi ba travailler na gouvernorat bani bani. Ti lelo balara ba tu na epona kokabela kabela ka ba mingi to pona nini. Bokino la l'homme c'était monsieur des intérêts. Et bon comment na yé. Ceux qui bozo tale même na ba meeting bisike belé place à leka.
Les gens ne sont pas venus vraiment pour Moïse parce que ce qu'on l'a dit dans le meeting, on a lingala nanu ayebolo bango te. Voilà c'est comporté le roi Joseph Kabila. Joseph Kabila connaissait la difficulté à la langue. Lingala akolobani yango te neti bakino pa kinwa te. Akanga motema. Yo zo boza kino me ozo ko s'exprimer na kinwa te. Abandi campagne tongo azo tambola mboka mboka lobi azo redynamiser parti na ye. Bolingi batutu batele babanda ko redynamiser parti na bango. Et je vais vous dire que tout le monde sera populaire. Maintenant, ne sera pas Moïse Katumbi Bezali que bato fayulu na terre bango na 2019-2020 que Bemba na fayulu na Katumbi bako boto la bato na bango fayulu ko tikala na nini. Lelo monani fayulu amutakala. Fayulu aza l'ombre de lui-même ane na bato te. Et si des zaki parti à munene te, si des zaki parti za na bato te, yebana pe parti à master. Ce que Fayulu ba grimace toi tiela ki bato. Or ti bomona ki Fayulu azaki ko boya bato ba postuler. Normalement, eza clair lelo. Ezaki pona ko tikela bato Moïse abimisa ba député. Par rapport à ba député ici. Lelo na sepeli to bomika bana bato carrière bloqué bango pena. Et que Fayulu a égoïste wa motema mabe. Wa pena motema mabe Fayulu pena wa motema mabe malgré lokuta na bi okosaka mingi le roi Joseph Kabila wa su motema mabe parce que banangani balingaki bazala ta musu eli ata na ba municipal oboye mais tande ngo bebseli bango lokumu na bango osali mabe basalaka baninga ndenge wana te. Donc je suis vraiment mécontent na comportement na yo Martin Fayulu Nicolette moi c'est pembe moni Fayulu ndenge akosi bandimi toyoki mawa mais biso tolobi Denis Kadima kumba biso na élection o atikali sima ndenge ba congolais balobaka bakino balobaka mwasi ya ligorodo. Tant pis pour toi, biso tokei. Soko tiaki motema na FCC bakosi yo, soko tiaki motema na Senko bakosi yo, soko mikosaki pe yo moko. En tout cas, talaka retraite na yo déjà. Po waki par batonga na lakelaka. Ngai na la liste na nga na pesa na batu balandanga na ba vidéo kala na Congo, na lobaki bato boy, na bandela lelo ko tanga ba kombo. Mais soki leader non aza en fonction, to aza ministre to nini, ko silikela ngai te nga na loba makam na lobaka. Na 2020 na ebisaka ba congolais belé boy mutu lokola Fayulu atika ko président de la République te na mboko yo mutu lokola Joseph Kabila akotika la kozonga lisusu président na mboko te mutu lokola Moïse Katumbi akotika la kokoma président de la République te na mboko yo Moïse Katumbi président mundele biso ta mindele te atika lokoma te mako taka pour la formalité. Roi matata mponyo atika na comme président de la République te na mboko yo de baza ba ministre na minute na ba fonction Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe na ebité à moins que ngai moko na mikosa na compréhension na ngame nzambe na akosa ngate na mona place bango atika na comme président te na moni na ngai te on a lobaki de na répéter ba combo pour na tangaka ba le même combo mais na 2020 na tangaka matata te pour na mona rutu yeti. Matata zalaka tita na tanga ba on a 2020 mais ya kotika mbalo pona mona ina mwa makelele mwa makelele en tout cas nalingi pena no beloko moko bato bazokendo lobaka o chef de l'état za dictateur akanga bato pona mona ki a répondaki na nini moko na conférence de presse na New York ye aza utiliser ses parachutes à pouvoir par rapport à justice. Pour la monarchie, bato batanga mingi ka komba Salomon, bakanga Salomon na mwanga chuchu. Bato bakanga ma barane belé bongo banani Kabund. Azamta ya nene ya opposition. Kabund azaki mwana ndako bakanga eti. Bakanga bato belé sous fatia. Bato belé bakanga mabutika so ba théâtre o Bouchakera. Siko Bouchakera likolo mibeko. Do Soza Kalonda, Soza Bouchakera, Soza Mike Mukebai, vous êtes censé contre la net Nicolas Mibeko. Maintenant, la loi est dure, mais c'est la loi et c'est pour tout le monde. Même moi qui vous parle, si on a commettre Babavir, si je suis problème de justice, c'est pas Kanganga. Et ça, c'est que pour nous, on va faire Ernesto Donga, est-ce que justice, ah, il y a le Belaka Fati, maman n'est athée. Et les jours à venir, le rôle de l'appareil judiciaire m'a changé, mais je vous garantis déjà qu'il y aura encore beaucoup de malheurs pour taper.
mikolo ko seli mutu dikam bon te fallait ko banga ne ko samba lu problème babi yo mo ya to samba kat et comme kilo na est-ce que procès au continuer sous ngana ko tana maman de mais procès journaliste na artiste est-ce que ko continuer les sous pour senga oyetoye moi je me rappelle Kofi Olomide a accusé Moussaka porte-parole j'ai assisté na kati makamwana ngana mona na bureau et bango kutuna pas magistrat à l'époque général Kassongo et bandeli ka na commissariat bakangi Moussaka bou ah do yene ka ba comment dans Ebola abimisa na carte d'identité ne tout à fait na soki yebe na Ebola et tie mo pa okanda tindi affaire na parquet to komi na parquet ou mérité mo pa alandi so Moussaka tie ona bou ba s'affronter bou mo pa au pesage jour on pesaka makasi Moussaka kota prison nakenda komona ti tata Moussaka pe à son âme nga nakenda komona ti papa Moussaka pona likama me papa Kofi pena kangisi mwana na yo il y a eu des procès mais Moussaka oumelita ki ko bima alors je ne vois pas pourquoi procès à Gauthier Sey na artiste Fali muta fundi Gauthier mais yaka bossa mana mutu fundi où est le mal je vois pas pourquoi faut pas interpréter oh non moni ya ko ya raté ye azali ko la justice c'est parce que ye mo ko se soumettre la justice on a pas le funda mutu. Donc, na ma bête, il suffit que moi, mon problème est que j'attends une chose dans la copwana. Bah, que bien. Justice c'est ça là. Ceux qui Gauthier sont là qui m'abusent diffamé contre Fali pour papa kanga yo Fali. Gauthier. Mais ceux qui paient Fali, au conseil là qui Gauthier makam, Bossami, bah kanga paie Fali. Et justice sera faite. C'est là où maintenant tous les yeux du monde bah tout font les on va ba là et comme ça là. Bye bye na tiki fini monsieur Sidi. Bio merci. Merci na Junior Kapa, merci na réflexion de merci na moi c'est Pembe mutulanga Nicolette et Santo Thomas. Donc tous ensemble maintenant mais aller kana kobatela biso abatela pe bino ndenge to ba toujours que soko monité kondimate bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Bye bye.